Salut, shalom, bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a R.O. Bozali Kolanda. Émission Nabiso, balobi vraiment, na kata chaîne Nabiso, il y a Family Bota News TV. Tous à la canne pour nous couper ces bino d'informations. Il y a ba comédien Nabiso Kandina Lobana Bino. Nous sommes là pour nos comédiens. Balobi ya mabeto ya malam en tout cas, tu as qu'à annoncer Nabino, ba fan Nabiso topé. Batnyonso bolinga kabiso vraiment en tout cas quand na lobrana bino biso tozana pona ba comédien ezala oza famille bote ezala famille bote te vraiment actualité wana ezo ko s'adresser na yo en tout cas tokoya pona koloba mingi biso toza famille bota nga vraiment na famille bota ya sûr mais rien ne m'empêche ya koloba likambo na moni o ezala ngambo mususu en tout cas tant que mo pandi sango en tant que communicatrice vraiment je suis là pour nous couper ces informations, en tout cas, je suis obligée, je suis contraire. Il y a quoi couper ces informations, il y a quoi solo, il y a quoi koloba. Na bafa na biso balanda kabiso bazila ka ben information na par na biso. Voilà la famille. Vraiment l'autre me libino nini. Nambaki na binonga vraiment na système ya koya kaka batu ba na koloba mabe moko boye to pe ba ko kosa makamoko boye en tout cas biso toza na pona koya ko tchaba ordre koya ko longole loko ba lobi to yena ba preuve moko o eza tangible o eza ki eza bongo tende ba lobi nous sommes là pour faire des analyses dans le barango na zakana pona ba analyse nanga ezalaka vraiment bien. J'espère que vous aurez temps kolanda biso to ça ba analyse pona ko diminuer mon côté mais pour ça la biso ezali ba comédien la biso bazala ensemble pour ça la biso ezalaka ba comédien so ba évoluer parce que ceux qui baza ensemble ba lobi unité fait la force ceux qui boza uni en tout cas beaucoup ça toujours eloka malamu mais ceux qui boza unité et kozaka toujours na ba problème. Alors il y a des gens au bazan la posa ba kabola vraiment ba comédien si ba kabola bango mais bazo luka ba kota lisusu na mozindo ya ba émission moko en o ezata na rapport bazo luka toujours ba polémique moko ezanga mutuna makolo na place que tout ça la ba concurrence moko ezali loyal ya ba film kuti yango moko ba lobelaka yango te bango ba komala bango ba nzoto abatu na ba vie privée abatu en tout cas eloko nde dérange kabiso vraiment eza yangwana yango soki to moni likambo moko be concernant ba comédien na biso ba ndekolanga concernant ba actualité ndenge ezo kendele na ba TikTok Instagram partout en tout cas vraiment biso to yaka wana pour la démentir nyonso automoni eza fausse information. Voilà surtout ming ceux qui vraiment ezali ba biloko moko bezolo ba masir belle vie quand il a patron ndé ba mesana toujours koya kokosele ba makambo belé concernant ba comédien en tout cas tozala kona ba ndekolanga pona vraiment koloba pona ko tchaba le point sur les i vraiment avec des épreuves la famille sans plus tarder na ko tchela bino nanu audio oyoboyoka makambo ezali il s'agit de qui o nga na elikolo na ekolobela j'espère que bomoni batonga na tchela miniature il y a des choses à parler en bana mibali vraiment ba komi kokota miniature na minute o parce que on ne peut rien faire en ezalaki liboso toyoka ki oh papa Alain en tout cas c'est qui vraiment rage na kati réseaux sociaux na minute ba pemisi papa Alain et le qui papa Alain toyoka ki koma ki d'Acosta et longwe d'Acosta et comme Ginny tout le monde qui ont qui sous d'Acosta na gesho en tout cas ils ont ko varier kaka bongo bandi konanga alors to za pena eloko ko sala te biso to zala ka pona ko éclaircir bino makam ndenge ezo lekela parce que musala to pona ki eza ngwana bino peut-être bozota o ezo lekama biso to kota kana source to kota ka vraiment to koti na source to yeba qu'est-ce qui se passe likambo juste ces nini pour que toya peko solo na bino to ya ko yebisa bino la vérité. Alors c'est un grand travail auto sala ka bandi konanga lokola to pona ki musala yango. Nous n'avons pas de choix, il faut toujours continuer comme ça parce que eza musala autoponaki. En tout cas la famille sans plus tarder na kotie la bino bon mais quand on yoka lisolo ils ont circulé sur les réseaux sociaux d'Acosta à lobby a commis net en d'Acosta lobby et ça que pas que ko jouer na SB yango ndi d'Acosta bien commis net ceux qui ba bengisi kuna na SB a kokende wana selo malobana bango alors ba dekolanga sans plus tarder quand na lobana bino a ba vérité zali en tout cas si tu es nouveau sur notre chaîne Family Bota News TV, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications chaque fois que vous postez le conabiso et comme là parce que information moko eza sur net tozala kana te pona ko kosela mutu mo likambo songolo pakala tozala kana pona ko baka ka la vérité à part ba vérité to sala ka ba analyse na likambo elobami to ko sala ba analyse moko eza intelligent et to sala ba analyse au programme mutu soko yo ki biso comprendre que non il s'agit de ceci de cela to ya ka
wana te mpona kosala bablabla na kati ya réseaux sociaux toyela yango te toyande mpona kotia makambo na ordre. En tout cas la famille bino moboyoka nanu oyo ezali mida soki mpe mida so mpe esi nayeba bango vraiment bien to kodifferencie bango. En tout cas bino moko bokoyeba soki ezali banani par rapport ya bamakita na bango bamesana kosala oh basali na komba d'Acosta. En tout cas na kotiela bino na boyoka so boyoki yango epuis nga na koya sikoyo na bapreuve na koya sikoyo koyebisa bino il s'agit de quoi na makambo ezolobama sur les réseaux sociaux. Voilà la famille. En tout cas na tieli bino ngono tolanda et puis on se retrouve après la famille. On se retrouve après tolanda. Eh mero mama e boni naloba itolo kasilo parce que amulai melo bakasilo bonsoir. Mutu afinga tolanda bafaya maboma te ata basali baanalyse biso kofinga dakosta te bokoyoka finga ete nga kutu na yabi maboko polele tokofinga ete bokoyoka mutakominene tokomi probleme mutakominene tokomi probleme probleme eza wati tasepeli na nga mamita. Merci beaucoup maman to continue live. Fama bon bozwi tension bwendeni. Ibuta vraiment raison. Mulongo eza mulai ngana lobaki adakosta ko mumile du village. Bino ba fama bon bobo be na posite. Boloba ina posi lelo ye abimi. Bino ba singa monde na bwena muto maboki. Na uti na maboki wana. Batu musunga sola na bope na maboki na loba te ngana mila tisakate parce que ngamona za muta maboki. Ngabona za muta maboki ti. Na uti na maboki batu musuna sola na bangoko so na isino kina sola na bobo nzima te. Boloba o kosa. Na mila sa te keso na sola na bata maboke mo quelque part na ya koloba on a réseau sociaux pona mimona te na zwa kape ba matia na ngame na zaka lokwa mutu moboye ayebi te ngane na bande mutu moboye lokwa na yebi na ngebele te lokwa na yebi na nge loko te na sala assembla. C'est de ça qu'il s'agit. Na sala assembla na sala na assembla na ya kana lobby bo mona kwa mtali bo ma lobby après makam na loba et sala makati et sala makati. Oui, place dans ce cas. Na garda ka calme. Toyo kiaya. Na loba yi dakosta ko mo milieu du village na posa tourner na SB. Ouye aw. Dakosta pa tourner na SB. Dakosta wapi bino ba kuti bo rêver. Lelo o ngana bino na no rêver. Ya na batu na maboki. Misuna sula na bo boye batia ya. Baza ba ope bata maboke me baloba te pe na obimisa ba mo pete nga vanda kalu kwa kizingi nga sa bon nga mamunyo so na vie na tala kalu kwa kizingi lo na oyeba te non sa kalu kwa sa na sa na fi mo boy po so po na isa no pa identité na ngeza assembla na so na assembla makasi toke ya oui, je n'ai pas l'intérêt. Il y a X à l'antenne Y qui bino monter kana bino ba servir bazote kana bango do so mutai wana e comité. Bon, baza vraiment na tort pesati. Parce que certes thèse na bango za na ba confirmer yango na izali na bango. Ndeli ba master bande ko tout ça. Baza ko polisa ba confie au ba rôle. OK. Alors Oyoki a dakosta lobi ebele abana mibali na théâtre. Ba kolis na conflit ya bela na sila po ba senga ba rôle. Oui, on a lobi na famille maboma parce que pas na biso na bana mibali muto kolisa conflit po na ba rôle azati. Serge a kolisa conflit po bela pesa ki ka ba rôle. Bingombe a kolisa conflit po bela pesa ki ba rôle. Si Yesu akolisa conflit ngate basila na befi bayoka na po yazwa ka barole tema ebo jouer te ya jouer ka wana zuma kulanga azo nanger lo kwa libata dina mai yeka role nika yona okima bambangu comme ça makulwana ezo pepa lo kwa libata dingina mai ko paza na forme ba mabata oyo wana sula oyo no supu nani kombo ina belo no singa te na belo no clasher tende na soki ko clasher oyo no supu a décor tellement pas ba ko jouer te kuti le kwa mutu ba melise mama na ina sema bande kumira bakazi 10 kazi masa o kizinga décor ayeba o jouer te alinga ka conflit ko la makasi
boy ba pesa ke ba role ya ba ma boma role mo te kangate tata moi kizengi mwana kufi kuna liko za ngambon a traitement ya kizengi a décor alinga ba pesa ba role kizengi moi papa balinga ba pesa ba role ai bo jouer wana ya penga na voix zika lo kwa ba amela ba melisa pipi na bébé pipi na ngozite ne bota na la famille bota wana kuti kala madusa zolo kama tusa mai famille bota je n'ai pas l'intérêt il y a X à vous. Voilà la famille, en tout cas vraiment. J'espère que ngana bino to vita kolanda ce qui mida to landi vraiment na boké binyo so par rapport ya sujet oyo ezolo bila d'Acosta. En tout cas quand on dit ce qui bino ngana linga kolanda vraiment la source pour le moment je na landi vraiment la source pour la telle émission on so peser émission kala so peser émission sika je ne sais pas en tout cas je fais l'effort de fouiller l'émission je n'ai pas encore trouvé l'émission mais juste je suis venue pour vous dire par rapport à l'Obac Likambo et Salamaki, il y a modé, une émission, j'espère que vous m'en qui et ça peut à des scènes na oya d'Acosta. Mais tellement que na moni na émission on a te pona ba ko décortiquer na sala qui ya lobby ya modé. En tout cas, je viendrai sur ça bande kolanga bozabo mais la main à pio na ko ya pour vous dire. Mais par rapport ya muki oyo monani déjà oyo yokani déjà on de bazoloba, moi extrait au bâtier. D'Acosta a bien dit, je n'ai pas l'intérêt. Oui, c'est tout à fait normal. Avec l'intérêt, mon côté, il y a division à quelqu'un qui a moutoumoko benamabo qui va kabwana. Avec l'intérêt, on a dit. Pourquoi D'Acosta dit cela? Avec l'intérêt, on a dit par rapport à quoi? Parce qu'il est déjà D'Acosta. Tu vois, Aza déjà d'Acosta. Donc, confiez-les comme même nil pas parce que d'Acosta déjà ça la combo. Azo continue comme ça la combo. Aza toujours dans l'actualité na yé. Donc, Aza déjà ou Aza. Toqué de même Gesho lo bango med fois. Gesho tu connais l'émission ah. Bon moi ni bisika ni Gesho commissaire lo bakinga na za mutu be Gesho zo telemelo ko la bingande na za boy na za ka contre batu. Wana ngani na za na za ka mutu parce que combo na ngade na sala na toyok tu connais l'émission Gesho. Bisika ni Gesho ki akumisi alobi be metala oyo ayeko tanga komba Gesho ke Gesho balingi conflit pour que bachaka bango na ba film. Atangi kombo ya Gingombe, atangi kombo ya Papa Serge, oh na koki kutukoche na miniature te. Papa Serge nenga zona aza mutu moko nanu o kutu azaka kuna tawala te. Aza nanu mutu aza déjà na place o aza à travers ka déjà na kata Bellevue TV. À travers ka déjà. Donc c'est déjà na musala na ye. Alors ba luka conflit pourquoi parce que ba joua ka déjà partout. Bon moi ni makambo nyo sonenge zo le kabande kolanga pour moi on a raisonné tu vois le kola lelo tomoni et pas si le tomoni déjà chaîne ezo ke na kokufa ba fille meza su ki to côté parce que ba acteur amalam bazate ba acteur ba tikali mukio bazo baluka kaka même bilongi wana ozomona lelo chez Bellevue lelo zo lo ba maké Bellevue ba to beso ba yete ba le bike mutu wana lo c'est parce que Bellevue a changé oui Bellevue a katana ya ko changer depuis papa Gingombe a joué qui na avant on coutait jouer na rôle a joué qui wana o azaki avocat o ba jouer qui na ba linda azaki temps abande pe ko jouer te azaki temps ba le ko mona na kata Bellevue TV ayo ko mona na rôle depuis pas on na rôle a to moni azali souté mais baza toujours na ba bon terre na Bellevue aza tellement intelligente na ebité Maëlo Bellevue aza nango ela mutu moto akokana Bellevue ayebi ko vendre na batu bien de façon que tu jouer mais na mutu no ebi kende na zaboe rôle moko ko ya ba ko benga ngaka na ko jouer achaka bango toujours à l'aise malgré que vous jouer mais on toujours à l'aise on toujours en bon terme c'est ça parce que à koko tu sauter à la na moment moko ba ba jouer Bellevue koko ça lango te alors il faut toujours en abino bien ceux qui rôle na sengio a cheo et puis Bellevue chaka batu na bichacha te pour le nez de Simba, il faut tchao capoto sola, non bien pas non. Aïe, bakaton a commis film na ye,
tellement il m'a comme un film, parce que un film on a commis histoire et c'est un mutu a chaka batuna sentimenté. Alors tout le monde a joué quand la belle vie TV a yebi azana ngona mutu azana nonso na mutu na ekende na zabo so ke ba benga na rôle te na film o te donc c'est que place nanga na ndenge mama belle vie a commis c'est que place nanga amonyango mutu bwende sengela za na place wana yeah osomona ba tu ne so ba joué quand la belle vie ba yebi lelo ezaki komba d'Acosta oyebi makambo bandeko nanga eza soni nde mte esala bango omoni soni bakomi siko koluka kobenda bato na makasi po baya kojouer na chaîne na bango po amoni deya chaîne eza ya kokufa chaîne eza ya kolala ozo comprendre parce que eza na babakuko bango bazo réclamer chaîne deya se elali bafilme eza soki kitoko te po bafigure oyo bato bajouaka oh pena ba figure bien zo singa tant na rôle mo be mutu be falaza be mutu wana azate ba tie mutu mususu bazo mona déjà que danger commis alors pour moi je fais l'analyse on les a ils ont engagé kenga eza ba propos nanga pour moi parce que le kola silaou ka solana bango ba communicateur na ye bango nde ba finga ba comédien bango nde ba finga ba comédien ba linga suko ya ko jouer kuna teza bango nde ba finga bango alors na soni wana silaou kazuko tinda bango sikoyo na paraba profiter na mission wana ba sala ke lokola bazoko accueillir d'Acosta de façon que ceux qui a bengi d'Acosta pour que d'Acosta aya mona déjà que ba côté ba soigner moi image la famille. Oso comprendre d'accord ça comprendre que d'abord ba soigner image ba komo lo balanga bien so sila ou ka bengi bango a bengi d'accord ça koya pour ba remonter ba sentir déjà tout et quand tu continue na kata ya ba film na bango et ici nga ba figure monsieur kota pepe ça film lengi ba ba zonga ya ba stratégie oso comprendre alors si la comme ko comprendre déjà des fêtes na e ko makasi a comme ko comprendre que fona lukana bongisa na ba comédien wana mais na ko bongisa na ba comédien ndeni aussi le ba communicateur na ba to ba mona ki ba communicateur te mais en réalité bazaka ba communicateur na pas boaka bango a comprendre que ba si ba finga d'accord ce niveau ba finga d'Acosta ba pour cela moi si na nan et si na qu'il faut bon ka ba soigner ba concernant les missions na réseaux sociaux et pendant que ba comme pour d'Acosta pour que yeso qui a bengi d'Acosta aya ko jouer et ça la que et ça la bien ba profiter na maloba d'Acosta oui c'est vrai d'Acosta azaka déjà libre d'Acosta chaque fois lo bango même émission d'Acosta salaka ou alobaka makamba sila ou e bendaka guerre sur les réseaux sociaux d'Acosta lo bien azana intérêt moko te pas belle azana intérêt moko te pas sila ou ka alobango d'Acosta machaka ba monter pour les lots qui biso to comprendre que d'Acosta la famille bote non d'Acosta n'est pas famille bota azana ba relation ne o azala kolona dabla belle vie quand il a patrona o esala ka ke dabla vie albenga ka epo ebi ke d'Acosta sona tiene sika boye a comporter lenga en plus c'est ça alors d'Acosta pe azana ba fier na tant ka ebi musala na ye alingi pete muta manipuler et ça déjà na muta d'Acosta o biso to ebi yango famille bota to ebi yango alors les lots d'Acosta lobi azana intérêt mon côté ko zala pona bani na bango soit disant mo o balobi pona vidéo pe moi nga na yo konte mais mo o ya ko lobake d'Acosta lobi ke a commune naître azana pour ça que ko jouer et pas silauka ce qui silauka benga ko kene c'est archi faux je ne pense pas j'ai dit je ne pense pas que d'Acosta bimisi maloba wana c'est juste bango moko ba reformulango alors la famille nga vraiment na luka bino vidéo nga fona luka vidéo wana na ya koyela bino ba preuve ndenge ezalaki ni émission ndenge lekaki et puis maloba ndenge lobama ki na ko luka yango na ko sala tuna luka yango pona ko talisa bino niveau bato baza malin ezaka ye moko mama na bango asali likambo abina bango bo sala bo bozongisa boye alinga profiter des missions d'Acosta zaka toujours da clair bandakala deux choses zaka toujours clair tant bon chaba mi bali wana gingomba zaka toujours clair gingomba ko déjà bimisa na munoko na lobi nga ateto lobana kana yote mais osali film no eseki ke nga na ko jouer na ko ya ko jouer après ko jouer wana za musala na nga après que je te zonga na sonne to zalaka alobango déjà pour vous dire que bazaka na bona problème te so bobengi baba ke ko jouer biso pe famille bota bo s'attendre ata mukolo mon côté mutu so bino boko bengi ça biso to selongo problème to zala ta wana te ezaka conscience ya batongo bango moko bato ba finga bango ceux qui bako se permettre ba ke ko jouer pour les autres dépendre na bango ils ont ko s'engager bango moko na réputation ba baby ça parce que ba jouaka déjà ba yebani déjà c'est pas seulement que so ba ke ko jouer na SB nde ba ko yebana po ba yebani ba jouaka presque na ba chaîne nyonso etikali ba jouer rappel la belle vie TV est déjà grand
donc basi bayebani ko jouer na bango te na kati ya SB nde mutu ko matisa bango to pe ko komisa bango ba millionnaire jamais. Alors il s'agit de ba réputation na bango oyo batwana ba bebisa ceux qui zo senga bango moko ba kende ko jouer na kati ya SB ça n'engage que eux-mêmes biso to zana ta wana te na lo bango mel fa belve za kana te pona comédien moko songolo pakala akanga ye ezaka belvi ta zana ta wana te ko sala ko kanga comédien moko be akanga ya za la bien privé non non na pesa bino ka preuve papa alien bo moni cordon na kata Belvi TV mais ake ko jouer na muto afinga ka ye muto to célébrer makam na réseaux sociaux ma ba ke bazongi azongi pe na kata bela production donc pour vous dire que azan intérêt mon côté puis biso siko pourquoi ceux qui mon côté Belvi azan intérêt wana te bongo biso ba oyo tous à l'intérêt mo beto ke ko finga da costa po da costa émission ni o mutu moko ya famille bota o ya sala lobi ke da costa po na ndana wa sala mishabu azati. Pour vous dire, vous avez battre le kuta, vous avez vivre dans le kuta, mensonge sur mensonge. Hein, oh, mais battre dans les réseaux sociaux. Alors, bis tout ça à tina ma campagne sauté. Bon, mais quand on ça fort, bon, le cabo matisse. Ce qui est là pour le que non, d'accord, c'est pas besoin de jouer dans SB. Et ce problème, t'es pas jouer. Jouer, matisse moussala. Parce que azaka adversaire n'a besoin de moussala. Mais en tant que Congolais, nous sommes des Congolais. Tout ça, quand on a été bon, mais tout ça, tout qui, si là où quand non. Ezaka habitude na bisoté bino monde boya na makambo bisoté on n'a pas cet temps là so bo ben c'est d'Acosta ake ko jouer le quoi ndenge bino bolobi ka van naître c'est pas grave bo ben c'est ak yapé bo ça la mission c'est comme si bo ben c'est déjà yé pas continue à tournage à sali film leki OK nanu ko bo ben c'est mais tala ba chantage bo yebi ko te soka ko ya ou pas avec tout ce qui s'est passé sur l'internet sur d'Acosta sur sa femme nyoso bolobi sur d'Acosta yaya soka koya ils veulent dépendre na ye biso to zakuna on s'en fout de tout ça on s'en fout ce qui ba koya kate ça par rapport à ba réputation na bango bebisi mais pour Belvi azana tene loko moko ta ko kanga ka mutu moko boye pour d'accord ça acteur comme Belvi gesho de même des décors bo fingwana baza bango nyeso baza ba acteur décor jamais na tika koyoka décor aya lo baki je suis famille bota non ba se prononcer non ba se prononcer mais juste bazakana Belvi bien pour Belvi azakana bango bien babi bazalaka bien na muto azana bino bien so yozano biso na bien na biso pourquoi tozalo mabe bazakana Belvi bien pour Belvi considérer ka bango azakana bango bien apporta bona motema na ye babi mutu nyoso na monde oh quoi intérêt mutu ça wela ka intérêt na ye ce que intérêt ni sur place moko be akozala toujours wana donc to kosana te biso nyoso ne to beto vala intérêt so kutu makamba ya bible kutu be intérêt zakana kati bo biso ka bata mokili to chika kolobo to zolo bawana alors so de costa ya ko jouer ki kuna biso to na tant mon côté ya ko que c'est l'émission moko be da costa pona to na tant wana te ya bo s'attendre te même ba fano bozola da ba cook so ba ne bo s'attendre te to na tant wana te parce que d'accord ça n'est pas famille bota d'accord ça à terre le ko la belle vie à sa famille bota te mais aza mutu moko apporter la biso en plus na kata Belvi TV alors on to linga la canaille mais soit qui jouer dans SB ça n'engage que lui-même par rapport à l'émission bah ça là par rapport à finga bah finga ye ils ont dépendre na moté manaye moko ils ont dépendre na bisoté alors botika bah blabla na bino bozo ko ba sur internet ke boye ke botika biso toi na temps on a te ko kanga comédien moko boye bah ça la ka émission bah les ka émission bah lo ba gesho to c'est l'émission lo bitu azaka to ko mutabo azate gesho za netre. Oh, Gesho longue, Gesho na Belvi, Gesho yon ba uti ko jouer na Belvi non. Et Gesho uti ko beta match na wana bazaki d'accord ça beti na balle wana Belvi ke ne ko rendre bango visite ba frère na ye parce que baza toujours dans le bon. Oh ya bino mutakanga na na batu tazaka ne séparer na batu ya botika Belvi za na batu. Oh azala kanga mana batu bongo pa benda ba bazaka na oui parce que Moussa zo sali zo senga azala bien na batu pour batu ba ya pana yi ba ya verrier. C'est comme ça. Moussa zo sala et zo senga za na batu ko ka bona bon pourquoi makabule bango qui était pour une fois s'intéresser na makabule pour ba ya ye ezala ka bongo ya botika biso to vanda. OK, la famille en tout cas na koyela no vidéo na fona ke ko luka vidéo na koyela no ka ndeto salaka bisous bye la famille.